Il y a rassemblement des démocrates tshisekidistes. Eko ba Congolais na ba étranger ndenge nini mboka na biso ekendaki. Discours ya Lumumba nde ebebisaki makambo. Mboka na biso oyoyo. Et il faut tout célébrer date wana parce que eza mokolo tolongwaki na bowumbu. Mbote mbote, lelo tomemeli bil papa Gustave Siala oyazali coordonnateur ya rassemblement des démocrates tshisekidistes pona alekana kolimbolela biso situation pe ndenge nini makambo elekaki après table ronde kinotokomana indépendance. Madame la journaliste nazali ne sengo mingi lelo na mokola lelo ndenge opesi ngai micro na yo pona yebisa bandeko ba Congolais na ba étranger ndenge nini mboka na biso ekendaki lelo ezali mokolo ya sengo pona biso. Mboka na biso tango tokendaki na table ronde ba Congolais bakendaki ba politiciens ba sanganaki na table ronde pe bango nyonso tout volonté na bango ezalaki balobi toloba monoko moko unité. Biso ko lokomi devant ba Belge tokosenga kaka eloko bo moko. Na eloko na basengaki indépendance. Ba pesa bango indépendance. Lokola tango bavandi na table ronde lokola bayokana ki ndengwana bapona ki porte parole na bango oya kolobela bango ezalaki Kasavubu et Kasavubu a demandé la date de l'indépendance. Tango sengaki alobi bo pesa indépendance ba Belge balobi vous voulez l'indépendance, on vous donne ba pesi bango mais date kamita a pesa ki proposition ba tchango na date ya le 30 juin. C'est comme ça ils se sont tombés d'accord ba tchaki date ya le 30 juin. Batouana nyoso bazonga yene Kinshasa moto na moto banai ki kopesa ba discours et pas na ye avant le 30 juin na mois de mai ba élection salamaki tant ba salaki ba élection ba ke ezalaki élection indirecte ba ke na parlement premier ministre na chef de l'état il fallait bazala élu na parlement Lumumba MNC Seria na pesa ozolanda bango ba seli cartel na bango bazui majorité ba bimisi premier ministre ba ke na mois de mai 1960 baké na parlement basali l'élection mutu abimaki président ya na chambre haute wana ezalaki Kasongo. Président Kasongo abengisi réunion ya parlement wana basali vote Lumumba azui majorité tanga komi premier ministre baye ko sala sous vote Lumumba pesi consigne na ba député na ye pona ngai na moni candidat oya okoza la président qui a beaucoup souffert dans ce pays. Ou sengaki indépendance eza Kasavubu ngana pesi confiance pour voter. Alors majorité ya parlement ya ngonga wana ba votaki Kasavubu comme président de la République. Alors Kasavubu a comme président de la République, Congo a obligé Lumumba a formé gouvernement na ye. Lumumba a formé gouvernement na ye a tchaki batunaye na gouvernement. Mais batum sous paye à partir na ba côté na gouvernement te ba yena le 30 juin roi a outi na Belgique aye na Congo tango roi aye na Congo na le 30 juin ba cérémonie le 30 juin et salamaki très bien na palais de la nation na Gombe au Bengango présidence de la République. Le Lumumba a salaki discours na ye na makambo wana ya le 30 juin azalaki na parole te mais roi na président Kasavubu bazalaki na droit ya kosala discours mais Lumumba asalaki discours et discours wana et provokaki ba protestation ya ba Belge misusu ba kimaki na mokolo wana Congo abandaki ko fonctionner président Kasavubu akomaki président effectivement Lumumba, premier ministre, mais document et passation à pouvoir, ils allaient signer entre le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, belge, le ministre des Affaires étrangères, Bomboko, Jean-Marie Justin Bomboko. Na fait wana roi ya Belgique, azala qui invité. Est-ce que tango ya ki azala ko bangate et puis ba Congolais comment est-ce que ba vivaki indépendance, est-ce qu'ils avaient conscience
il y a liberté autozu ou bien pour na bango ezaki kaka un fait tout à fait normal. Comment les gens peuvent dire que les Congolais toujours qui indépendance avant te? Maman, nazongi na question tuninga na motuna utuninga. Mokolo ya le 30 juin maman na lobi na we ezalaki fête ya munene manifestation ya kafu. D'ailleurs, si on a dans archives, ça coûtait des millions. Parce qu'il fallait que ça le drapeau, le roi des Belges, ba Congolais, balingaka roi des Belges, makasi, ba obenge bwana kitoko. On bien venir parce que ça vous ba benga onini. Prince Baudouin, oh le benga ba prince, oh katsa prince wana. Ezalaki kombo ya ba roi. Tango ba yaki le 30 juin manifestation esalamaki. Manifestation ya monene. Discours ya Lumumba nde ebebisaki makambo. Tango basali discours wana roi de Belge na kanda wana atomboka ki na après-midi Lumumba salaki deuxième discours. Asengaki pardon mais le mal était déjà fait. Roi de Belge a traversé ki Brazza. Mais fête continue ki na Kinshasa et salaki ta une semaine. Siko papa Gustave, yo na fête ya liboso ya indépendance na biso zalaki na mbula boni pona oye baba makambo nyonso. Ah. Dans le 30 juin. Nazaki na 15 jours. Donc on vutaki ko botama, ozaki kaka na ba semaine mi balé. Na botama ke le 15 juin. Nazaki na 15 jours. Siko ba réalité o nyonso eza lié na politique na biso na indépendance yo yebi yango na ndenge nini. Mama, documentation ya Congo eza ya lokuta. Ba documentation musu totangi ezali ya solo. Mais ngai nazwaki chance ya ko fréquenter ba membre mingi ya Bako. Comme le secrétaire général ya Bako à l'époque nani Antoine Kingotolo. Na fréquenter ba collaborateur ya Lumumba. Na vandi na Etienne Tshisekedi, président na biso ya parti. Na landa ba version ya bato ebele. Eloko permettait kinga na yeba histoire ya Congo. Na tanga ba archive ya Bako. Papa na nga moko azalaki membre d'honneur ya Bako. Na landa bango ba discours wana. Le 30 juin ezali mokolo monene. Omoni le 30 juin mboka na biso oyoyo. Il faut to célébrer date wana parce que eza mokolo tolongwa ki na boumbu. Tolongwa ki na pasi. Tokomaki bato. Donc à partir du 30 juin, yango monaki bambassade et yaki na Congo. Bambassade na Congo ezalaki te. Donc pour na koloba ete après indépendance ba institution mususu efongwamaki lisusu. Congo akomaki membre ya Nations Unies. À l'époque tozalaki batu te, tozalaki ba sujet, donc tozalaki batu tokoloba nini ba sous-homme na kata Belgique. Pour biso à l'époque avant le 30 juin, tozalaki na constitution te. Tozalaki ko dépendre de la Belgique. Mais avant tout comme la Belgique, tozalaki ba Niama. À l'époque, le Congo était un bien appartenant à Léopold II. Donc disons une propriété privée. Bako kamoto bakati lukolo. Bako kamoto pe bazetu ni mutu na yo. Bako zape le boko bakati. Policier so batindi papa na bino yaki na caoutchouté. Lokola yaki na caoutchouté ba belvido yaka na bana no misatu. Akiba ju bana no misatu bakati maboko. Policier ju maboko wana kausha na mutalaka. Abchanga na basaki jour commandant oya bimisi ba maboko abato bitanga kati desa maboko. Ozolanda. Alors talaka to uti ne betapona nyostu ba fimbu ba nintu. Colonisation ezalaki mabe. Mais il faut reconnaître que pendant la colonisation les Congolais mangeaient très bien. Ponini ngolo banini. Les sampunda punda les sayo. Donc ba Belge bazako liesa biso bien pour tout ça musala malamu. Mais ba Belge ba pesa ki biso ba liberté té. Omoni tant to commune à 60 tozalaki na ba province. Province au place capitale ezali lelo au tolo ba Kinshasa.